Likabuya kokamwa pe ya soni et salami bongo na Afrique du Sud mwasi akimi to aboyi kozongisa biloko nyonso ya libala pe ya ndaku po mobali falaka kende poto États-Unis d'Amérique esimbite kaka même jour wana amati kudute azongi boye mwasi azongisa biloko ya libala o balinga babala na bango mbale pe ya ndaku abina kozongisa te so kena kapoto onga bengisa ngate pasie bakamtoko mona oyo ba congolaise na mboka ndimilanga ezali pasi yango lisoto kobetela lelo na Afrique du Sud isalami awa na Johannesburg. Solution ezami désormais pour na ko soigner hypertension il faut ka makasa ya manga oyo koyi docteur oyo a approuvé yango landai. Oui, il y a quelque chose pour gérer au mieux l'hypertension artérielle. Et le remède c'est seulement le manguier. Ah. Le remède de l'hypertension. Oui, c'est le manguier. Vous prenez 6 à 12 de ces feuilles sèches qui sont tombées sous le manguier, vous lavez, vous faites bouillir pendant 20 minutes, pas 25, 20 minutes c'est largement suffisant. Vous laissez tiédir le liquide et vous prenez une tasse matin, une tasse le soir, votre tension disparaît. Congolais oyo azali mushi parce que Est a approuvé à lobby a confirmé que M23 est belé bazali bongo ba Rwandais kutu ye ayebi bango très bien ba misusu ba master na ye batangana bango bazala bango ensemble bazali ba Rwandais bazo benga ye kuta mouvement M23 a boyi ye a commission à battre après na bango a lobby yango clair a bangité. Voilà un patriote. Maman, le président du M23, c'est un ami à moi. J'ai grandi avec lui. Moi, j'ai été recruté beaucoup de fois par M23. Moi, je suis un élément à battre par le M23. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme moi, bien formé, qui connaît très bien ce qui se passe chez moi, il voulait que je travaille. Maman, ngana boya ba millions de dollars, maman, pour l'amour du Congo. Combien de Congolais peuvent faire ça, maman? Combien? Yebsanga, Congolais, même il le coûte tout le monde a 1000 dollars, tu vas teki Congo, 1000. Moi, on m'a donné des millions de... Parce que moi, on m'a recruté en même temps que Bertrand. Bertrand Bissou, moi, j'ai grandi avec lui. On nous a recrutés ensemble, Ngana Boya. Je connais beaucoup de trucs concernant le peuple Tutsi. Les Tutsis, on a grandi ensemble. Ils étaient les Banyamulenge, ils étaient Congolais. Aujourd'hui, ils sont au Rwanda, ils sont des ministres. J'ai des amis, le directeur, le médecin privé de Kagame, Christian Bichouchou, c'est un ami que j'ai grandi avec lui, il était congolais, aujourd'hui il est devenu rwandais. Ce politicien africain a confirmé, a validé, et puis moi je confirme, plus de 97% yaba congolais, to yaba africains, pour ne pas être des présidents africains, sont tués par les Africains au profit yaba occidentaux. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, peuple africain, pour consommer africain et de redevenir une grande Afrique comme les États-Unis d'Afrique. Oyo ba rêve, y a ba Kadhafi, y a ba Mouzé, y a ba Mugabe pour leur bouter l'ennemi d'ailleurs. L'Afrique se réveille déjà. Suivez. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. L'Européen ne savait pas ça. Yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kala na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na meeting ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise niyo so pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka bomona ke ba na mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans iko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tuboswami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kabiso na radio loko le masolo et pa wapi to kuta na kapona kubeta masolo ya makambo zeli koleka bongo na communauté na biso africaine. Mingi ya batu ya biso batu ya mangala ndeko moka benga pa fisto point no ba communauté na biso africaine abi oui émission radio loko les alika pona ba congolais te to ba ka batu o ba ba na lingala. Alors batu ba lingala saka ba congolais te ezaka ba congolais Kinshasa te ka ba Brazzaville te ka ba ngolais te même ba camerounais même ba burkinabé même ba malais bandibu ba koma koloba lingala la preuve que mon agi à francophonie comment est-ce que ba marocain ba soko bunda koloba lingala. Donc tout celui qui parle lingala tala programme la bino yango mona ka biso awa na radio lokole to la la diversité to pesa ka ba information presque ba pays Afrique mobimba pour ne pas dire monde entier pour eux les émissions ya batu nyon surtout et si ka pito kutalaka na famille pour na ko solo la makambo zali ko lekate c'est que bien Yaya, ozola nangai na Bujumbura, ozali na Rabat, ozali na Tunisie, ozali na Italie, ozali na Venezuela, ozali na Grèce, ozali na Istanbul, le papa Jean-Marie, okomi bino soana tala émission na bino yango. Soko yebingai merci longonia, ça me va droit au cœur. Kasi soko yebiso bisote to mbali bisote la biso yebake kombo nangai ezali fiston pelende, babenga ngai pe tata pia sedek na musenga na yo eloko ya liboso ndeko soki mbali liboso otala biso ko na biso par horoscope. Alors yo osabonner
Après qu'on s'abonne, on aime vidéo, on tient like et puis on tire sur moi commentaire. Bonjour papa fiston, puis ça la besoin moi bien, hein, moi commentaire ça la bien et puis on partage, tout partage toujours pour masolo auto mettre awa et ça la répondre à biso mon côté. Ça répond à biso mon côté, ça répond à kosunga. Vous pensez sur le solo to beti pour sunga de komoko songolo et si kamoko pakala. Yango to sala ka effort. Ndeko ba senga papa fiston. Pona nini yo obandaka mbala mo li solo te masolo kitoko senga obanda mbala mo li solo. Ndeko toko banda mbala li solo ndengo wana te moni ezali radio lokole ezala bandeko mususu bakendaka musala ba très cassé ba ba rater information ni ezali koleka na monde entier. Surtout dans la communauté africaine. Il y a un autre soin d'abord, il y a quoi informer bino quelque chose. Oyo, tout ça nango. Ce n'est pas, tu peux que suffisante ou de informer bino, mais moi, mouki on a quand même dans l'actualité, ma camarade pour les gars moukilité, c'est que bien. Ça n'a pas est-ce que beaucoup mieux, c'est que bien. Alors, bande kobana Montréal, Québec, to Canada mobimba, États-Unis, Mexique, to boss on a été rendez-vous du 24 au 27 août Oyo. Convention Mounene et Kosalama et pas apôtre. Suivez ça. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana dans la histoire bien. Pour les avoir vraiment minimum leçons, enseignements, c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, et Awana Takabona au CP. Biso, Nangana Bino, Tosa et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Convention là et Kosalama. Donc, on comprend les deux bilingues qui titalent. Si tout va bien, peut-être, tu causes à la convention là, mais on verra ce qu'on va faire. On se retrouve au Canada. Soki, Makambu, ça marche très bien. Tu as la convention là pour quelques temps et puis retourner. Et si Kabongo, tu as la on ne confirme pas encore. On viendra encore pour vous le confirmer. C'est bon, hein? C'est que bien. Oui, Bandeko Balandi Yamboto continue l'émission. Tikabongoto annoncé une bonne nouvelle pour la Bandeko Ozarabon à Cape Town, à Mada City, et pas Wapi, l'océan Indien, l'océan Atlantique, Koutana, Tala, na l'Ikanisto, na souci, il y a quoi informer Bandeko, il y a quoi ça, transfert. Transaction, il y a bien habillé au sommet à Cape Town et à la Johannesburg, au sommet de Johannesburg et que des bons à Cape Town. Pour les lacs ming et à Cape Town, pour ceux qui ont fait un ticket pour la Johannesburg, au sommet de Johannesburg, si quoi solution et mon ami. Solution et mon ami, agence de fret, il y a moi la Mboka, Family Legacy Group, agency. Il y a pasteur Pati et madame Fongoli Bongo agence Mounene na Cape Town et pas Wapi pour ça le transfert d'argent na ba na bino Johannesburg, Cape Town, Durban et Pretoria. Alors ndenge on a radio le collé sur la pièce contre pièce Toyo Kayemoko a expliqué ce pour qui la sangwa basé que l'agence sur ma casse na Cape Town na Mada City Toyo Kayemoko propriétaire d'amour à Lobinini. Moi na mboka pasteur Pati mbote na yo. Papa Fiston Pelende Radio Lokole, Pena Barandino sur Radio Lokole Mbote. Voilà, tout le monde ma kanisi ya kitoko, tout le monde kitoko, sali bongo pour la décoration en Afrique du Sud, awa, topé dans le monde entier. Agence Kitoko, Family Legacy Agency, le bel absolument ambassadeur na bino bandi kama et puis vous opérez ndengeni. Tozo ko na se, kangi micro. Tokyo Shigo. Biso agence Tobandi il y a de cela 3 ans. Toza basé headquarters à Johannesburg.
toza na Yoville juste na Hopkins croisement na kona na John Solovo nde epai tozali. Alors toza na baextension na biso ezali na Cape Town na Salt River 426 Abel Road, toza na Kinshasa na Victor na Bokuma 22, toza pe na Lubumbashi na avenue Maniema numéro 13 en face ya Néo Apostolique. Toza pe na correspondant na biso na Turquie oyo bandeko nyonso baza na besoin ya kosala achat na bango na Turquie. Correspondant na biso azali wana koegamba yo pe kosala baachat kolandana na prix oyo omoneli en ligne. Okoso kotinda misolo epa na ye achat nyonso yo kosala par exemple ya $1000 okopesa ye kaka 10%. Ye akotindela yo biloko ti na niveau ya place yo ozali na Kinshasa to na Afrique du Sud. Tozali bongo na France pe lokola bandeko baza na France, toza na correspondant pe kuna tozali kosala pe bachat par correspondance. Tokokosombela yo ezala motuka, tokoki kosombela yo eloko nyonso yo ozala nango besoin, ezala na France, ezala na Afrique du Sud, ezala na Turquie, achat par correspondance ezali. Bongo tozali kosala pe batransfert. Transfert tozali kosala na bacompte bancaire, tozali kosala yango pe na ba e-wallet, tozali kosala pe na mboka Congo. Ata moto azali na fin fond ya Bwenge, aza na Basan Kusu, aza na Kisangani, aza na Bukavu, epai nyonso azali soki akozalaka na numero ya telefone oyo ezali korecevoir mbongo, tokoki pe kotindela ye mbongo à l'immédiat, pe totindeli yo moto otindelaki transfert preuve de paiement. Na bongo tozali pe kosala fret na biso tozali kosala yango par route, pe tozali kosala yango pe par voie aérienne. Na bongo Kinshasa Lubumbashi ezali kosala nango 2 jours, Kinshasa Johannesburg ezali 3 jours, Kinshasa Cape Town ezali 5 jours. Bao baza na Turquie azana besoin biloko na Turquie ekomela ye na Mada City yango ezali kozwa bongo 7 jours. Donc bana ya Mada City na ba client na biso. Donc agence actuellement au fungoli bureau bon na Cape Town na Salt River no lobby bana Cape Town bana na sikoyo ba on ngeni pesa numéro de téléphone. Ya bandeko na biso oyo bazali na Cape Town tozali juste na Abel 426 Abel Road. 426 Abel Road. Nde epai tozali ezali na shopping center moko baye bavandi nyonso na Cape Town baye bisika FB ezali tozali kaka na kati ya shopping center moko na en face. Na kati ya place ya zali nde place biso pe tozali. Bongo soko lingo contacter biso ser na biso Nadine Mako azali wana. Numéro na ezali 081 375 88 64 081 375 88 64. Yami Balé ezali 062 82 72 642. Tozongeli Yami Balé 062 82 72 642. Voilà, je crois que le message est passé pour le voir à Cape Town. Donc fini, comme ça a souvent étiqueté, yo au loin au somba, bloc la Johannesburg, ou on a besoin de yate, qui n'est qu'en agence Oyo, Family Legacy, bah ko sombe le buloko, yo ega ko retirer en agence. Soyez pour les gens, ça va transférer moi quelque chose, quatre ou bien ça. Aux agues on a besoin d'une agence T. Quand la téléphone, transfert la téléphone, bah moi au tin la téléphone, on va transférer ma mon amboka. Qui to côté, qui to bakasi. Alors il y a beaucoup de kayo pasteur Pati. Tu vois que je suis beau ça la bongo. Vous facilitez de prendre ma visa. Il y a Afrique du Sud qui actuellement visa Afrique du Sud. Il y a ma kasi collègue qui a visa États-Unis d'Amérique. Est-ce que bah tu vas contacter Bino pour na visa d'études, de business en Afrique du Sud. Ça se passe comment? Aux autres, on a le micro. Il faut aussi le micro. Allez-y. Spécialité na biso. Bah ouais, bah on a dans le domaine il y a plus de 15 ans. Mingi
na domaine wana wana ya solo koloba ete visa ekomi mpasi visa vraiment Afrique du Sud ekomi mokuwa mais côté na biso nzambe aza kosunga côté na biso toza kosunga bandeko na visa d'étude visa ya business pe visa de visite eza kosengaka ba certaines conditions oyo moto akoki tokosengaka ya remplir pe biso to remplir pour que moto akoka kozwa visa na ye abonedi forme. Voilà, je crois que le message est passé. Alors, ceux qui vous ont besoin de séjour en Afrique du Sud, ah visa et consort, vous avez le numéro Nini. Décroche. 062. C'est la code d'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, il y a numéro 062. Non, banana plus 27. Ah, 0020 plus 27. 62 82 72 642 plus 27 062 plus 27 62 82 72 642 Yami Balezali plus 27 64 304 64 24 na Souka. Voilà, je crois que le message est passé, pasteur Pati, on a mis qu'il y a un poteau pardon le monde entier. On a besoin, moi on a eu en Afrique du Sud, à pouvoir en Mouna, on a visa d'études, visa business, tout le monde a visa business, on a légal Namboka, donc benga agence famille legacy. À pasteur Pati, au bengi juste à radio le collé, tu contacter l'agence Oyo pour la solution pour la voyage en Afrique du Sud. Il y a moins de mon année. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon dimanche. Voilà, merci beaucoup. Pièce contre pièce, voilà, Sika Boye, tu peux continuer et mission Abisso au beau message. Bande de hypertension désormais qui si ezwami ba qui la zonga na biso bon Sika Boye Afrique et se réveiller sur tous les plans. Je crois lobby Bolanda qui comment est-ce que prophétie oyo vulu zikimbanga lobaki oyo pasteur wana atanga kotanga yango que Afrique alors ba produit na d'ailleurs mon qui commencement avec Maxwell on sala qui bon télévision sans fil télévision électrique mutuka électrique hélicoptère électrique mon qui yango ba créer les États-Unis Maxwell a disparu taraboy quelques temps après au compagnie américaine et ça télévision sans câble mawa. Donc les exemples sont légion. Tout le monde va congolais, électrique. Ce sont les Africains, les Noirs qui inventent Makambouana surtout wana. Papa ya susa loba yango. Ming mandimakate, mais boani kondimasiko boye. Tala na système na biso ya ko luka information pour na ko sunga kaka bande ko radio le collé, to ko découvrir docteur a isibiso pour na ko sauver toko traiter hypertension les allo rene musika te kaka ba fei ba kasa ya manga et ko traiter bongo hypertension kitoko landa ndenge docteur a expliqué que musika ba maladie ça hypertension te citer moi quelques maladies aux africains pour na biso boko traiter yango na ndenge nini ko connaît pas kisi ya mundele te kaka na bokoko na biso et ko traiter yango landa docteur oyo. Dommage. Alors professeur, avec toutes vos expériences, on entend souvent et cliniquement je le confirme que l'hypertension artérielle n'a pas de solution. Mais avec vous, on apprend beaucoup sur la médecine naturelle, sur les fruits, sur les légumes. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous, pour pouvoir gérer au mieux l'hypertension artérielle? Oui. Voilà. Oui, il y a quelque chose pour gérer au mieux l'hypertension artérielle. Et le remède, c'est seulement le manguier. Ah. Le remède de l'hypertension, oui, c'est le manguier. Vous prenez 6 à 12 de ces feuilles sèches qui sont tombées sous le manguier, vous lavez, vous faites bouillir pendant 20 minutes, pas 25, 20 minutes c'est largement suffisant. Vous laissez tiédir le liquide et vous prenez une tasse matin, une tasse le soir, votre tension disparaît. Si c'est une tension dite maligne, il faut prendre les feuilles et l'écorce de manguier et vous mélangez les deux, vous préparez. C'est efficace pour baisser totalement votre tension et ça n'augmente plus. C'est ça. Ce que je viens de dire est également valable pour le diabète. C'est ça. Qu'il soit de type 1 ou de type 2,
Vous faites cette recette, votre pancréas régénère. Waouh. Mais professeur, est-ce qu'il y a un dosage donné? Est-ce qu'il faut aller, c'est combien de verres par jour? Non, c'est 2 verres par jour. Un le matin. Un verre matin, un verre le soir. D'accord, merci. Pas à exagérer. D'accord. Et il faut le faire pendant combien de temps avant d'expirer? Il faut faire ça pendant 30 jours. Pour le diabète, c'est beaucoup plus délicat. Si vous prenez un verre matin, un verre le soir, le lendemain, vous dosez votre glycémie. Sinon, ça risque d'aller totalement en bas et vous allez être hypoglycémique. Et c'est pas bon. Donc, il faut le faire. Et ce n'est pas que ça. Pour le diabète, il y a le gombo. Le même gombo qu'on prépare là? Le même gombo que nous préparons, que nous mangeons. Sauce gombo, vous préparez ça, vous mangez midi, vous mangez le soir pendant 1 semaine. Faites ça si vraiment votre diabète atteint 3,50 g. Vous allez vous retrouver à 0,85. C'est que c'est essayé. J'ai essayé. C'est certain, c'est sûr. Super. Effectivement, on n'en doute pas. N'oubliez pas, chers internautes, c'est un bac plus 24 qui en parle. Effectivement, il sait de quoi il parle. Alors, je comprends qu'à un certain moment, vous êtes surpris. Et tout comme moi d'ailleurs, qu'il y a de ces recettes simples. Et voilà. Mais professeur, pour le volet préventif, alors que ce soit le gombo, que ce soit au niveau du manguier, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le volet préventif? Et là, comment il faut l'utiliser? Bon, voilà. Si nous avons de l'hypertension artérielle, le diabète, c'est parce que nous vivons mal. Nous vivons mal. Pour bien vivre, il faut se contenter de peu de choses et revenir aux règles premières. Supprimer le gras, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de sel. C'est ça. Et c'est bon. C'est ça. Mais si quelqu'un ne peut pas éviter ça ou que la personne est prise au dépourvu à un certain âge et qu'il ne faille plus devenir adolescent, je conseille seulement que cette personne se mette au pédjelécon. Pédjelécon. 6 à 10 brins. C'est ça. À faire bouillir. Si cette personne fait cette infusion, c'est un verre bambou le matin, un verre bambou le soir. À quoi ça sert? Ça sert à déboucher tous nos vaisseaux. Donc celui qui fait ça, qui ne prenne plus de Centron, qui ne prenne plus de Lovenox, parce que c'est contre-indiqué. C'est ça. S'il prend, c'est pas bien. C'est du surdosage pratiquement. C'est du surdosage qui va arriver. C'est ça. Donc le pédjelécon débouche tous nos vaisseaux. La personne qui ne voit plus va voir comme s'il avait l'âge de 9 ans, 10 ans. C'est vrai. La personne qui prend ça élimine tous les déchets de son intestin. La personne qui prend ça, donnez ça à votre enfant, un verre matin, un verre le soir, au moins un adolescent. S'il avait l'habitude de faire épilepsie, il n'en fera plus jamais. Parce que tous ces vaisseaux sont débouchés. Tu vois. Et c'est quand le sang ne circule pas que ça admet de l'anoxie et le cerveau se met en souffrance et crée l'épilepsie. D'accord. Vraiment, bitumba oyo baimposa biso epai ya Rwanda voisin na biso éternel par le truchement ya soi-disant mouvement ya 23 mars benga M23 de Congolais Mouchi Congolais est baali ko dévoler et puis je sais qu'il y a beaucoup de Congolais au makambo wana ndeko oyo bangité sans crainte sans quoi à l'équibongo azai koloba et pas concert na biso la Lyon moi extrême que Bogota a dévoilé comment est-ce que bango bato bazalaka ba Rwandais solo atangara bango kutu babengaka ye akende kokoma moko na bango alingaka te mais akoma chien à battre pour na bango ba yebi kay ba vérité belé ba baye he knows too much aibi belé mais ba on soit été parlé pe moi na influence ki mbangu ye moka lobi yango clairement ya landa ba secret muke oko comprendre et ça peut que pour la aider ba konzi pour la guerre oyo et si là est-ce que commis c'est que bien landa moi ngai
Et Mouchi qui se respecte comme moi. Maman, le président du M23, c'est un ami à moi. J'ai grandi avec lui. Moi, j'ai été recruté beaucoup de fois par M23. Moi, je suis un élément à battre par le M23. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme moi, bien formé, qui connaît très bien ce qui se passe chez moi, il voulait que je travaille. Maman, ngana boya ba millions de dollars, maman, pour l'amour du Congo. Combien de Congolais peuvent faire ça, maman? Combien? Yepsanga, Congolais, même il est coûté. Tout le monde a 1 000, 1000 dollars, qui Congo, 1000. Moi, on m'a donné des millions de... Parce que moi, on m'a recruté en même temps que Bertrand. Bertrand Bissou, moi, j'ai grandi avec lui. On nous a recrutés ensemble, Ngana Boya. Je connais beaucoup de trucs concernant le peuple Tutsi. Les Tutsi, on a grandi ensemble. Ils étaient les Banyamulenge, ils étaient Congolais. Aujourd'hui, ils sont au Rwanda, ils sont des ministres. J'ai des amis, le directeur, le médecin privé de Kagame, Christian Bichouchou, c'est un ami que j'ai grandi avec lui, il était congolais, aujourd'hui il est devenu rwandais. Kunda Batouare que je connais très bien, il était avec nous à Bukavu, aujourd'hui il est rentré chez eux au Rwanda. Les Banyamulenge là, ils sont des Rwandais tous. Mais tous on a besoin d'un leadership responsable, maman. Un leadership responsable, si tout l'Est, il n'y aura jamais de paix à l'Est sans Bana Est. C'est nous, puis on est histoire. Maman, on a grandi avec ces gens en 1990. Chez nous, on avait 4 maisons dans notre parcelle. 3 maisons, nous on logeait les Hutus, les Tutsis, tous ils étaient là. Mais aujourd'hui, ils se sont tournés contre nous, ils ont coupé la tête. Ils nous ont coupé les têtes. Ils ont tué nos frères. 80% des gens avec qui j'ai grandi ne sont plus. On les a coupé les têtes, ils ne sont plus. Mais leur sang crie vengeance. C'est à nous qui sont restés vivants. De continuer à éveiller le peuple congolais. Les génocides, on doit prêcher ça, maman. Journée à lobby, c'était une journée où le monde allait savoir que 10 millions de Congolais sont morts. Maman, la quinoiserie est comme partout. Maman, lobby, la journée à Génocos, maman, il y avait des émissions de Magoda, maman. Maman, lobby journée à Génocost, il y avait des gens qui parlaient de Gaulois et de quoi là, ce qu'ils disent là. Les gens de Ferre contre les gens de Fali, maman, toute la journée, maman. Lobby journée à Génocost, maman, les gens, beaucoup de gens, tu leur parles même du génocide, bah, lobby est allé sauter toi en poto, maman. C'est ça le Congo d'aujourd'hui, maman. Maman, je te dis que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils connaissent le Congo, mais je te dis, c'est 80% peut-être des Congolais qui ne savent pas le Congo. Ils ne savent même pas ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas s'instruire. Le peuple rwandais, pour terminer, comment réinstaller? Si tu vas dans des camps de réfugiés au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, partout, il y a déjà même, on appelle les Banyamasisi. Les Banyama, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a amené beaucoup de Tutsis venant du Rwanda, ils sont entrés dans des camps de réfugiés. Maintenant, les camps de réfugiés, ils se sont déclarés Congolais Banyamulenge. Or, ce sont des vrais Rwandais qui sont venus du Rwanda. On a réinstallé l'année passée. On a réinstallé plus de 200 000 Tutsis. Ils sont venus du camp du Tanzanie et Kenya. Ils sont partis en Australie. Soit en disant qu'ils sont des Congolais. Lobby Batouana Bakoyana Congo, ils vont se dire ils sont des Congolais, ils vont prendre, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Au Canada ici, la majorité des Congolais qui sont ici sont des Banyamulenge Tutsis. Tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Ils sont nombreux. C'est pour cela que Congo, on se cache. On doit se cacher, sinon on peut se poison ou bien massage. Donc, le Congo appartient à ceux-là qui vraiment aiment les Congo, les éveillés. Tu vois, la Révolution française, maman, avant Nassilissa, c'était un petit nombre de gens qui s'étaient dit trop c'est trop. Ils se sont mis ensemble et puis ils ont changé l'avenir, ils ont changé le destin de la France. Ça va dépendre de ces Congolais comme toi, maman, les Congolais comme beaucoup de ceux-là qui aiment les Congo, de nous mettre ensemble pour tracer. Parce que ils vont nous demander qu'est-ce que vous avez fait de ces Congo. Bolobaka Congo, c'est un pays riche, mais qu'est-ce que vous avez fait, maman? On est en train de ne rien faire. Mais les esclaves se sont libérés seuls. Parce que les esclaves, à venir Nabango, destin Nabango, c'était qu'ils deviennent des esclaves jusqu'à la fin de la mort, jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin du monde. Mais ils se sont libérés, maman. Les esclaves, ils se sont libérés des chaînes, maman. Les esclaves sortent Nabango, ils ont esclaves, mais ils se sont libérés seuls. Je suis convaincu que les Congolais sont conscients. Les Congolais, parce que tous ils ont 12 millions, maman. Maman, nous sommes 100 millions, maman. Les Tutsis au Rwanda, ils sont 12 millions.
Comment expliquer que sur les 100 millions de Congolais, il ne peut même pas avoir même 5 millions de Congolais éveillés? Hein? Parce que je commence même à découvrir qu'au Congo, que la science coûte, science sans conscience, maman. Science sans conscience. Il y a solo bandeko, tant on a dit interview andeko, oyo, la sebino, oyo, ça émission pan-africaine, et y a africain, yo, soto, koute, na, awa. Ce monsieur camerounais est en train d'expliquer, mais il a totalement raison, les frères africains. Pratiquement 97%, pour ne pas dire 97% des politiciens africains ou les Noirs africains qui meurent comme état président, ce sont les Africains eux-mêmes qui les tuent au profit des Occidentaux. Donc, bato moindo oyo ba président bato moindo ba ko kufa, bato ba mara bango, ba frère na bango moko africain na profit ya ba Occidentaux, flatterie. Tawane c'est qui déjà. Tawane leki. C'est pourquoi tous les leaders africains, oyo ba génération à Kalawal, ils doivent tous partir. Ce sont des corrompus, une nouvelle génération écoute en Afrique pour l'Afrique a déjà commencé à se réveiller. Est-ce que Bokomi, Landa Balobaya papa, oyo politicien, oyo que j'apprécie, salut. Bah Julius Malema, bah ça est belé, bah Nico en Afrique. N'oubliez pas le président burkinabé ce qu'il a fait en Russie. Donc bah comme des côté les mains, Landa oyo. Est-ce que conscience que qu'on ngate Muammar Kadhafi, oyo ndima ki bongo Union africaine, banque moko, monnaie moko Afrique. Et ça la banque africaine et ça la bongo na Cameroun. Imaginez nous, hein, pays le Congo na biso, scandale géographique. Scandale ba minerai. Bah ressources à la marque aussi pays comme l'Afrique du Sud ma cache de transformation bah minerai ya Congo bimi et y en Afrique du Sud bah travailler en banque à la Cameroun si quoi aussi bah marocain bah libyen si quoi pour la marketing quelle Afrique t'as la vraie États-Unis d'Afrique ya baby pour nani ba boya kibiso to sangana mais bah africain biso se trahir to inga to sala 46 moko mbongo moko ya Afrique ba pays nyonso ya Afrique sinaki kaka 4 pays baboyi yaya pona ndima ma frontière toje ko lobasiko boy na kombe ya vuluzi kimbango melobe ko salama yaya pona nini africain surtout Afrique du Sud awa obenga na mninga no africain net ba sud africain pona bango étranger ali mutumuni yaya bo comité est-ce que bokoma comment est-ce que yo oza noir ndeko no oza noir mundele occidental otinda yo bon président po tao yo pe ondimi pas si yako sakalate la interview ndeko oyo eko fungola yo esprit pour eux aller émission il y a éveil à conscience est-ce que okomi c'est que bien Landa 93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. L'Européen ne savait pas ça. Donc retenez ceci. Laissons les autres tranquilles et prenons notre destinée en main. Il n'est pas possible que l'Europe vole 1 litre de carburant en Afrique s'il n'y a pas la complicité des Africains. Il ne peut pas rentrer en Afrique. Alors oui, c'est nous, Africains. Nous cessons de nous entretuer. Nous cessons de nous lapider. Nous cessons de nous attaquer les uns les autres. Si nous nous mettons ensemble et nous commençons par consommer africain, si je commence par manger le riz africain de très bonne qualité, si je commence par manger les fruits, les jus, les légumes de l'Afrique, si je commence par consommer les tenues africaines, si je commence par consommer africain, si je commence par épouser africain, vous imaginez, l'Afrique va être le premier continent où non seulement le continent est riche, mais le sous-sol est riche, le sol est riche, mais les hommes aussi seront riches et très riches. Coach Polo, ne pensez-vous pas que le fait que l'Afrique ait été longtemps pillée, volée, soit en réalité à la base de la pauvreté de l'Africain? Non, parce que ils ont pillé, mais malgré tout ça, ils ne sont pas plus riches que nous. Allez me trouver les réserves de pétrole de la France. Allez me trouver les réserves d'or, d'argent de la France. Souvent, on dit que les pays africains sont endettés. Ça me fait tellement rire. Regardez le taux d'endettement des pays africains. Regardez le taux d'endettement de la France. Regardez le taux d'endettement des États-Unis d'Amérique. Regardez le taux d'endettement de ceci et cela et vous comprendrez. Non.
L'Africain n'a jamais été pauvre. Donc c'est important que nous comprenions une meilleure gestion de nous-mêmes, une meilleure gestion de nos relations, une meilleure gestion de nos ressources et surtout que nous cessons de pleurer. Dans ma vie, je n'ai jamais vu une victime réussir. Alors si nous continuons de jouer la victime, au lieu de prendre notre vie en main, au lieu de devenir l'auteur de notre vie, nous allons continuer par être en retard. Mais si nous prenons notre vie en main, nous allons tout gagner. Les Européens sont venus piller l'Afrique. Ça n'a pas empêché Dangote d'être riche et de parler d'égal à égal avec un chef d'État européen. Lorsque le chef d'État européen, américain et autres veulent rencontrer Dangote, ils le font avec respect et considération. Oui, l'Africain peut devenir riche et commander le monde, mais cela suppose que nous nous regardons nous-mêmes, que nous changeons nos habitudes, nos hypocrisies et qu'on commence par consommer africain, acheter africain, épouser africain, faire la vie, faire la fête, mais en africain. Et je vous garantis que le monde sera développé. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Tu profiter pour te passer un beauté na sponsor na biso, sponsor du moment Michael Josh, combien bah ka moto ya mbongo na montre ngama robate. Ça na ngo tata mobiche. Pour comprendre Michael Josh. Donc ba arrivage à sikeye ya kotaka na site kuna sokotali, okomona ba t-shirt, ba polo, ba perpète, ba jacket nuance osala ngo besoin. Ya to consommer Congo ko. To consommer ka Congo tika ka kolata makambu oyo. Nous devons consommer africain. Il y aura ceux qui font paya mbango, on a ta kingani, ngai kaka kingani, ba mission bozo ko lekaka na ba griffe ba paya, bozo la promotion, on y va kabelo njoka au sommet. Pour la nité, bola ta Michael Josh. La ta Michael Josh et le ya mwana mboka. Ba mindele ba américain ba ta Michael Josh. Ba français ba ta Michael Josh, yo mwana mboka na te pona ni. Ya benga Michael Josh. Numéro na ezana mission na biso wana so ko la ngote benga biso to en contact na Michael Josh pour na olata Michael Josh ko ça la commande petit problème kaka na site to sala commande wana o futi na yo ba ye ko tika yo tikila yo tina ndako po ba tu batali ko zwa na Espagne ba ko zwa na Afrique du Sud ko zo ya na Congo za ko kene partout ya obekate est-ce que commis c'est que bien alors to profiter pour l'occasion oyo pona ko yebisa Mama Charlotte Kaputu. La bière officielle là-bas, il y a des sponsors na biso. Pour na bato en Afrique du Sud, surtout les africains, au Lingala. Alors à partir du 1er septembre oyo, le 1er septembre oyo, ba ofunga na magasin ya Jamestown. Alors kuna ba côté ka bloc moins cher, 2 fois plus moins cher que ba prix normal. O to ba quitter to lobi. Publicité, il y a Maman Charlotte Kaputu de la Bissoana à Jamestown. Donc, benga Maman Charlotte on a besoin de un magasin d'Afrique du Sud partout, Durban, Cape Town, et c'est là que Pretoria, Johannesburg, benga au cause un prix de gros. Au Toloba quitté, Tolobi. Il y a des autres robes aussi comme l'Afrique du Sud, et puis si pas si y a que ça raté. Tangu, Balanganzembu, il y a Boania, Bayele, Bayembaka, il faut comprendre la raison. Bah, t'es belé, bah, musicien. Basala ba voyouté basa batu ya mayele pour la recommanzembo kota mélodie il faut la mutu ya mayele réduit ya misa yimba nini moi si yako bala batala cannabis aleli okomi ata kotakata ata kongenga lokola mlans ata koloma lokola mupe bizaleli comment est-ce que moi si yako ki manambongo ya libala o ya yemoko na bloka libala ya yemoko ba ngaba bala yepo bala rater voyage Somwa landa lisolo nde mutu apesi solo pa fisto beta lisolo oya ngai po ngamoko lisolo ezo segisa ngai mukuse me segisa ngai basi ba congolaise est-ce que solo papa fisto to bala étranger o bino ka étranger boliba na mboka te de coloribus and de gistibus non put disputandum papa fisto le problème de goût et de couleurs ne discute pas nous soit kolinga na dine béninois
béninoise, muso ine soki camerounaise, muso ine nigériane, muso ine marocaine, muso tunisienne, muso ine rwandaise, muso ine sud-africaine, muso pas congolaise. Mais tala siko makam congolaise wa sali, pas ya kusakana te. Papa Fiston, ngana yaki na Afrique du Sud karane zalaka, mwana mbali soko ye na bundi. Moi stabilité bandi koya. Na bana mituka na somba mituka awa na ki koteka na mboka kaka ndengo ma fond na ngai pena ekoli fond tang ekoli siko boye abengi ba grand frère senga yo ndenge fond ekoli boto mo quand même ça va parce que Papa Fiston na ndaku na nga très bien na meuble pena ndaku soko ndaku na nga ondima pena ndaku na nga pena appartement pena 2 chambres salon bien meublé ya kosakana te so koti bana boye ndenge kaka ba congolais bazalaka donc balinga hotela derrière moi c'est surtout so akota ndaka mombala tali pena awa vie zali awa Papa Fiston ngai pa nga vie pena zalaki est-ce que bokomi pour jeune garçon pena est-ce que bokomi jeune garçon ko sala mbongo muke et senga abno zuma appartement atako dans la chambre na ifo lobaka moi mbetu pena tanda mbetu ba kitoko ba boulangue to ba drap pena ya Michael Josh très bien donc ben souvent pena ya Michael Josh non c'est très bien pena tandi pena boy so mna petit sera pena koti amoni ke no pena jo pena pe makabi est-ce que komi c'est que bien Papa Fiston ba bisinga non il faut na bala siko mwasi na bala mwasi promet na bandi pe koluka kaka ne tola remission Papa Fiston boye obenga pe mwasi kuna na Congo ozi mwasi na Congo oya na ye awa so akomi awa problème kaka ne zalaka oh non basi apoto impoli basi bazaka libanda impoli po ani ndengo wana to luka basi na Afrique to basi na Congo mwasi olongo na Afrique to ye na Congo ke na Afrique du Sud oke na Europe oke na Amérique na Australie wapi awako baka mwasi apoto pe kuna. Donc ko ba ndemo donc bisaila moi c'est qui parlons ka ndenge azaleli ndenge ba kolisa yango ba parents tout ça la attention kolisa ka bana d'une manière générale bana ba yebaka luxe trop luxe pesa malamu te le moko pe non bana le lobo melati ya 100 000 bisto melango type na masuba voilà une personne suba c'est bon et ça fait bien pour la santé yo ka miliki le moko besoin petit le l'osso pene pa rouge bana le prendre ndengo wana ata bengi mbila te eza coutume na biso le to lera le so ya pamba et ça ini so mona bengi lo mbila na se mbila mto le so pour lobby est-ce que vous commis vous allez mission et fait ya conscience Papa Fiston na luki mwasi kaka awa na Afrique du Sud na jipe na mona peut na lenge mwasi moko boye ya bien na zoki na nzela na CPI na ye mais na église te aisenga samba rete mo songolo paka la meto yebi na biso ya bon en fait mutam da kutana la moi c'était ici kalingi mais mingi to komi oboya pena kutana moi c'est l'église po basi ebele o bazo na église wa ozo mona wana donc bango déjà donc ba komi déjà butu ba komi butu na ebité ba parents so la fort o komona mona déjà na âge de 16 17 18 ans il y a déjà donc azo me madea ba tracter ben tracté tant comme 20 ans 25 ans donc il y a li ko bala te donc alors c'est la mobile bien tant mobile bien raté tant comme 35 à 40 à quelle église on a bala Yesu est-ce que bo komi o bala Yesu to mo sa la beauté na yo siko et sukeli o mabe o komi Papa Fiston na si moi si na ngai wana to bandi ko vanda très bien na non ya to vanda na yo comme ça to pour regarder libala malem et puis ka ba Congo ça raté il faut balanga liboso ko pesa mbongo ba parents ba lingate même akama to kuta on peut changer au lieu fondra kuna parce que congolais na éviter ba congolais penanga ye congolais soko lingi ata na poto ta wapi au mona lingi musala souté donc congolais so aussi mobali et comme le kola donc azu musala il faut foutre la ye mbongo ya ndako sika ofanda surtout en Afrique du Sud ya moi entre parenthèses ba papa ba so lela aussi moi chéra mukie ya congolaise au foot la rainda ko ya yo au foot rabe pa na yo moko o lesa ka ya ko sa yo ko mote ba si Afrique du Sud botel bako mimbara basiliki balingi mbisa itali belé na Afrique du Sud pour ba maman be na Cape Town ba kanga ba suki na ba salon ba o sala misale belé ba femme de chambre mais misusu mutu makasi ba ningo sala teka papa sala le ça rende ngwana et ça rende ngwana est-ce que bokomi basi mingi ozomona ba o na ko beta ba je ba benga ngoni je ambuma ba benga so je ambuma na so na tantini ma singa Papa Fiston lo balo makambo po ba fini mingi la Afrique d'ici ba ko benga ombuma na se mbuma ne lo nini oyo ebi mbuma te o te
Monsieur Barabeta boy, oh soki mbuma, comment on soki nini, super bête, hein, soki super bête, na Congo avec on soki Paris foot, na Angola avec on soki nini, bache ba balle ga wana. Musala ba lingdega bana tongo tina poko bache ya balle. Uma tout le monde là quelque chose na salle sport avec bache ya balle, ba bé. Est-ce que bokomi? Papa Fiston, nandimi au lieu aya kofa na ngai abina bala liboso ya premier ate. To benga pe pa na bango ba pesa biso facture ya libala. Papa Fiston, biloko basenga eza na ngongo normal. Kasi mbongo ya libala basenga mbongo cher. Makamwa sa boya ki on déjà. Basenga mbongo cher au 50, basenga $2,500. Ah! Moi si tu es moi bien, basenga cher boya ba premier ate. Tout ça, j'ai chinois. Est-ce que vous avez j'ai chinois? Le père, moi, veste, moi, en Chine, maman, moi, en Chine, super wax hollandais, au lieu où il y a Michael Josh, au cas où il y a chinois, ils ont $100, il y a moins cher, $5. On a wax hollandais, $95, il y a chinois. Et ça la répète, il y a super wax hollandais, $95, €95, il y a chinois. Et tant que na ba ko do beti na bozo bimate mais yango na yaka na Michael Josh ya so balingi di bala lungo bala bana mwana mwasi papa be je bango boyela nga wax hollandais oyo bo commander yango na Mike Josh pirate vous avez original est-ce que beaucoup mi c'est que bien papa Fiston to badi ko ngambongo libala malé biloko libala ti biloko nyos to basenga ki e koki ça va ndenge biloko libala basenga ki koki Wanzunga papa, elamba mama, ya noko, do, tout palato, nyoso tout bile kangam de kokam le bubu de fine andako. Obi ça va? Siko to bana ko luka mbongo. Papa Fiston na bossé. Wana mwashe ngo asosa la telo ko mokote hein. Kama on ba ki wana. Asosa telo ko mokote. Au lieu que dans salon a contribuer à peu rien. Afainaï. Papa Fiston na bundi na koki simbongo nosto ya libala wana $2,500 et les kaki kutu. Siko to fani siko to sa préparation bon ça va jour nini oyo ba famille organiser ça ba kuta na famille na bino kaka ne apona koto ba pesa biloko c'est normal. Kaka service a mitelenga bitambola tambola oyo na kendaki et si ba Congolais ba kuta na Afrique du Sud na zo moi moko kaka ne zalaka un peu de fait pour la santé. Est-ce que beaucoup mi na ndenge mabete zakani mabeso papa kei akeko bobitumba mabeye mais moi un peu de vin ou moi relax alors on peut m'abete papa bon côté mais toi biso to bangala biso te 20 fois ou so uti musala mbala mo Palestine c'est pour éviter des problèmes mon papa pour so ngomela no bière au suka bière na yo au ba mo pe la Palestine c'est mabe et osani moi musique ya pour bon ba musique afrique zo beta mike so pour lingi nzambe ba jeune dit ba zo beta mike et ça ka kitoko pour la éviter ba problème parce que plus on s'approche de l'autre plus on perd le respect ba tout souvent on na musika ba envia kayo ne on le kaka mais tant mari ko kemela masanga na bar na ba boîte na bango na muto wa ko finga te azeko poussana pour finga te yango na ngona rappel na Facebook. Il y a des gens qui ont yokutu. Il y a des gens qui personnellement na Facebook, ngaba débat na kota kati, na landaka na musika. Okomona muso ayebio, abanga ko na musika, a respecta kayo, non seulement ndenga bien mais na complexe, voilà complexe, à l'occasion. Au moment la discussion mukie, c'est on la politique. Oh baba, abali ko finga, abali ko bisma kambu oyo, ben sanité oyo akana pona yo. Alors pour éviter, tout la musika. Est-ce que beaucoup mi, et ça fait moi conseil Babé c'est que bien yaya ma Facebook oyo ba groupe WhatsApp oyo ndeko moko na Afrique du Sud awa a bete biso di solo makambo leki bongo na kisasa to kozonga na kama ma WhatsApp oyo revenant na WhatsApp to ko bete yango awa peut-être lobby to après lobby papa Fiston to la kelesi ngambela moko boye kana masolo te to tebi iska Congolais mo masolo politique za la kana yoki solo ndeko moko so na téléphone. Ah, il y a solo au commis pena au commis États-Unis au commis maintenant quand on dit tu prends un aventurier donc tu prends un sérieux boy papa Fiston no ebigaka excusez-moi papa Fiston no ebigaka biso ba Congolais les Africains en général particulièrement les Congolais tous ba fois kumputu Congolais les ngako ka lisola pototé
Après na grand États-Unis a commis na kata fa comité na poussa ina yo ki pena bo oh atuni mon frère boni vous savez bien na ko solo makamba États-Unis en tout cas na biso leki na nga comme pena États-Unis d'Amérique na Washington pena ba benga ngai tindike o gars ki mo ala ki o tindike a pesi mbongo le kola jito na ka fantinga na ka aventurier mais a même pena leki na ngati comme les États-Unis c'est vrai Siko ya wana bino sona saka na mbongo ndenga pe na kepa tindike wana apia ni mbongo tindike wana ko ngasa na mbongo na kenda ke na États-Unis abino ngasa ni sana na mbongo na sana numéro na ite mais zena benga leki na ngai apesa numéro na ye sur place papa fiston to benga leki na ye apesa numéro ya gangi wana ya fois kumputu nana je vis à la poto ya il y a des gens qui vivent mieux au Congo, il y a des gens qui vivent mieux en Afrique par rapport aux gens qui vivent en Europe non est-ce que na kosi to bokomi c'est que bien nano mona te munuso ake poto bo vie simbakate bando kenda fois kumputu ngana yeba grand moko boye azalaka directeur na DGC à l'époque azalaka DGC non direction générale de contribution à l'époque il y avait comment DGI la contribution directeur azalaki na ba parler mapango banini ateka nyon surtout pour Afrique du Sud na kamwa père wana se retrouver dans musala ba sécurité so abeta du sola bana ko regretter ti père wana kufa na Afrique du Sud souci wana to kana libanda poto ke ko luka et le retour na luka libanda biso am sus oyo to songa na nuté pour to zoate est-ce na kosi na kosi to bokomi poto bimato ya ko luka to luka kaka tant to luka wana to zobala to zobota vie to kende nanu to zoate jour to ko zoa to ko zonga ba o bazwa bazonga bisna to suite to luka kaka ça bongo si ko zapana misusu azaki destiné ye azwaka na kisasa ndenge fiona ya contribution azwaki déjà vie mais alinga fa kumputu aya fa et niatie misusu pe azaki na ebi ateka kena poto et liaye et so simbate mboka na polele akena le pays de oncle Sam et simbité akatisi akena Allemagne simbité ake na Australie simbité aye France Belgique et so simbaka kate mais jour à zonga Congo et simba tu as été destiné à vivre na Congo vivre bongela kuna te c'est que bien papa Fiston la Lucas ko tindike Rwanda to yokana pe bien boni ya ganki combien autant pam na pesi mbongo to senga ngana pra na États-Unis papa Fiston na tikele pe na mbongo ndam siko na bengi siko fense na ngwana bo chéri boni ya kana poka to kuta to solola wa siko avana pesa ye mbongo to la passeport la zonga masima tango to solina tindike to yokale ke sava to kuta na lobi na tindike na poko na bengi fiancé na nga aya to kuta na mwasi na ngwa ai na ndako to solina entre les ali awa na kuta na coopération moko boye ganki moko boye awatindika batu na États-Unis oyo États-Unis le pays de l'oncle Sam ba ole batu mbongo ona ndenga étude ona ndenga nini mbongo elia mo sa attention bo fungola miso c'est-à-dire mission et faire conscience asolina moi donner ali awa donc ya singa mbongo temps na sana ngo awa teme il faut la pesa ye me webike mbongo na ngo awa esaka mbongo oyo zaki ya libala sikoyo na ebite ça ndenga nini na ngi to pousa no lipto retarder no libala mukie to futa mbongo oyo comme ça OK les États-Unis à part les États-Unis to yeba yo to sala yo ka moi et ça peut dire madame première te mais yo tinanga na États-Unis ba congolais na fois kumputu ya ngana tina ona ke na pays oncle Sam na to ba ntelo mo ko tena tina mo taliboso o te tina mo taliboso abi oh mama malembe et ça un problème te na ko tina nga yo mo taliboso mais siko yo osana na mukanda ya ngunda ba renouveler muke mengana na moi normal na passeport na séjour normal o la ko bima pa na kina Congo zelanga na kende nanu soki ngana kei comme ça na komi kuna na kobunda na kobengisa yo moi discussion moi ça siliki o te siko ki yo kende ndenge nini so ki o bosa na kapte mais siko yo kende ndenge nini po za kopa oyo e kataraka ndenge funga miyo le tamas loko passeport na ambassade kutebi makututi do bakabebele o umena yaya tika ngana kende na kobenga yo OK ndé ça va so ça sko ndengani oh non ça va premier tene ali awa deposit na ngaya ndaku na kobenga kolo ndaku o tika la kozwa yango baye ba donc ça après 3 mois et puis à part ça bloko tout ça na ndaku oyo o ko sabe ko ça ndaku
Et puis, na biloko ya libala, oko simba yango, et puis tokota ye tokosala. Y a pas de problème, on s'y globe mwana mambongo. Hein? Oh, ça va, ça va. Papa Fiston na zipe passeport na pesa pa ganki wana, na pesa ye passeport, na pesa ye na mbongo asenga kingai pour kende bongo le pays de oncle Sam. Yoka siko lisolo. Papa Fiston tango na pesa mbongo nyoso tukuna na passeport, ganki wana pe asali ba nyoso tout très bien. Jour pe aéroport aux États-Unis, papa Fiston ça qui sont 4. Toke petit aéroport international à Johannesburg ben hors international airport. To koma pe wana to kota na immigration to pesa ba prendre des annexes ah c'est là que je dois montrer esa coopération de ki bokena guichet numéro 1 tel kaka ndenge salama to koma wana no pesa passeport na ngabo iva fisto muto atali boye po esa ki na il paraît ba code wango déjà na carte ici na papier so ni muto abi ya muto na ye muto atali boye abisie ganki na binaza bino de walia bokendete na kangi bino d'ailleurs ba visa na bino oyo eza ba visa ya photocopie en couleur bo kendete na sunga ganki na bino ba lebele ba kenda me mbongo na ngai apesa kate escroquerie ba congolais likolia nyoso tu ye moko bandeko ko poeza kana ngo to yebiso to kena rapporter na mafia ya moza kana ngo moi na mai wa sud-africain alexisaka ye ba coopéra très bien apesa ka moi quelque chose au moins bon tala bien au comment ba bon apesa ba gens en immigration au comment ça ba bon amikie peut-être $100 ba $200 mais ko mami ko trazo ka $5,000 $6,000 au ko pesa ye pena boye au lia longo la tellement $200 abatu 300 400 apesa kuna akopesa te congolais ba bena monde ya moi entre parenthèses avant de continuer. Dans les années 2000 combien Congolais moko na Afrique c'est ça indiqué pe ka ninga bale ko batwa de la poto Congolais wana tellement ne ko batwa ninga poto bien batwa ko ekone ko ratete akoma pe na niveau ti ko pe lo si masute on a pesa ba immigration bongo eza ça appelle sumbongo te ba ko bi ko kanga bato ba ko ko kanga bato ko cop na ye e baby mutu mususu abimi ako comprendre mutu mususu siko ye musala te ba clé ba kimaye akoma ngine nini akela aéroport abata be sika boko boye so amoneka mutazo ya afundi wona mutu wana azana fodo kima bakanga ba congolais belé sero ba ke de potote ba ye ko timbela ye ta ba timbele be mona salaka pasi ba ke ko lukela ndaku na ye azate ba kubeti ko mutate nzunga maya moto ba ye ko toka wana mutu mo azika nzunga maya moto sopelika mwana na ye baki victime pour la nini mutema mabe tala otamwa na passe mwana atelo ko na passe difficulté pour la nini papa mutema mabe pa congolais to tsara seko eza coopération aussi ko pa kitoko bazo ko lesa yo futaka ba tupe immigration pour mata papa visto bakanga biso wana bakangi biso d'abord usage de faux les États-Unis bakame belé donc ceux qui peut pesa mbongo nanga donc bobenga pesa mbongo nanga soit pesa mbongo te bokendete ba benga ganki boy téléphone soit éteint soit hors du périmètre ba te ba mon pas ba to kendate na za kila mbongo nanga musuna po ba fisto $3,500 na ngoke na ngokuna na tali bona bi na kana su kasho ba mbili ngabi na ba fisto ba ninga ba kana kasho na fisto mangote mais ngala finance ko de l'immigration $500 ba fisto. Alors c'est un passeport na ngabini ngalia genre passeport na yo na billet que de récupérer billet visa oyo et ça faux visa et ça faut tout couleur bon matate ngana ndeko batabino ganki apia nga sumbu moté est-ce que ko matanga ta habité on sala moté kende papa vista ba busa ngai na kenda na zonga bebi nga neza la kati ba o tiko na aéroport o koti kuna no savane za na kota immigration déjà ba to ba keina ba ngonzo nga na kenda kiti to la komna ndako wana na zonga ba désert moko boye na benga chéri nanga boni en tout cas na keité il y a eu des complications il y a la tongo il y a butu il y a la tongo na tongo siko fiancé na expliquer dans la butu ganki boye dans la kaka na betel blusko wan so la tuni est bon neza lipi awa ne pesi boye na non pota ngope comme mambri to bandra moi via zéro to bonga pour tout que ensemble biso mbale na yo papa visto na uje ko kendea na tunie bosiko neza eske biloko so ndako zali po ndako tiraki terrain vide tangu na zongi ba fisto na tongo wana na benga mama ko keteka na biso keteka za ko la responsable immeuble quoi
na ngana voyager et simbite est-ce que ndako na ngai bosani ngani pona auto baka pe kala mingi te déposer pa na zongité est-ce na goso na ndako na ngai abuna promete zonga ndako na yo papa fiston na benga siko moi ça komi est-ce biloko na ngai ezali oyo ezali ça va est-ce biloko ya libala ezali oyo ezali ça va est-ce mbongo na tikala ki wana mwa $1000 ezali na la kete yaka na biloko ndako wana tozong sa vie na biso to ba na vie normale na mbongo libala ko staba la yo to continue moi ça pas fouki jamais ngana na biloko so ya ndako la ko yana ngote oso kabela kinga déjà ça le ko ke poto na seki ngona kele mutali boso yo boyaki yango bondo so zui pas fita na mona ngo le ko le pesinga mutu ko so na moloba papa fiso na kele ba kiti bene ya kuiri ya bien ba drap bene ba kobro biloko bene ya bien ndako poser biloko so ko teke yango oko bisa pata ma $2500 mais maman biloko sa ya ngai na pesa ki yo oui moi na ngai mais na keiti yaka la biloko wana eza ya biso mbali to bana ndako mwasi ya boyi zinyo so bosa premier ate biloko ya libala o so pa libala yo zwa na ngo to kosoma musubi yaka la biloko ya ndako ngala ko sanda kuna ngai normal pour to bana la vie na ko yana loko moko te okozwe loko moko te ça le loko déjà poto c'est so que na rapporte ngo bengisanga bandi bo ndangani kasi yo ba ki yo le mutali boso do so ki yo ko na rapasa boso ronga ko sangate ronga bengisanga te ça n'est pas tout ça le monde pas fisto moi si on a kenda abima azongisa eloko moko te na bandera vie na ngai à 0 ba bien malaki na très bien malaki to ni pas fisto ça se profite jamais akenda pera oyo moi si akobala te na éviter nzamba linga ote yanga nini na kanisi soki na bala moi si on a ngosuka ndenge nini yango nzembo na yamba moi si akobala bataka kala bizali ndenge suka ndenge nini papa biso bosa kenda ateka biloko wana ateka na so leka jour na yo ville na kuti ba kit na ngai na pan shop biloko ya second main on second hand second main na te kit na ngai TV na ngai na te na bebia moi je ateka congolaise na bete kara papa fisto a bosa ngazaki na moi 3000 mo na ni na ngai na renforcer vie comme normal vie comme normal et loko pena na ici pour faire les solo pour que ça va ya keba partout est-ce que zali za tout cas Afrique du Sud mais ça va mingi partout papa fisto vie na comme ce stable normal na ko kende poto siko na voie normale pour passer na ngwana bataka visa ya faux ya couleur mais ba baby ça ngote et visa wana eza na ngopeka normal na kola sono photo na la photo wana eza na ngopeka normal mais eza photocopie na tela ngo de visa kuti ya Dubai papa bisto na kenda Dubai na zonga parce que eza normal sikono na bengi yo sikobe ta solo basi ba ka sonite quelque temps ça fait 7 mois ya pamba na zongo mona amoti na ngamba message na téléphone osaka mbana na ngai to bosa na mbeleka ngana zonga na saka moi na vie moi je ko te papa fisto beta les autres est ce moi yo ba loka yo to ndengini est-ce que bina ba dekwata bino moko na ko donc ça moi ça ndenge na pita heureusement to ba na quitté heureusement ça c'est moi ça makam tala li solo o ndeko pesi pour na ko kebisa ba ndeko bibali to sala ka angele papa fisto ozo moi si na Congo oyera awa abalukeli ozora moi si pesi ko za na mboko ala abaluko finalement to sala nini olinga pe étrangère mobulu papa fisto nzambe kaka ndeko lo bakalo sambe futaka oza na raison papa lo sambe futaka est-ce que bokomi tala li solo ya ndeko to bombela ki ya ngoma est-ce que asali mabe azo que ça moi si wana derrière papa fisto na suis déjà moi si mususu kutu na suis na Zimbabweenne bo pekisanga ta suis na Zimbabweenne pour congolais ngoyo yewana asali buso ba désert akata so ateki bloc wala zimbongo akosa na yoki kutu ipare na confirmer mon papa fiston que alinga garçon mo bosu ya congolais so nani so pa nani bateka bloc wala ba lia imbongo akobaka cadavere akoma ba fille ba na kobeta mbuma akotukuna na beta mbuma super bête na gagner mbongo nda cadavere akobaka boyi pasi ya kusakana te
Voilà, merci na réalisateur et émission Oyo Chris Larise Pelende. Merci aussi na assistante d'ailleurs Winnie Larise Pelende. Merci na Mamari Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Coordonnatrice à chaîne Oya, tous abonnés ko. Tous abonnés. Soko s'abonner, partager la émission, bande ko pour so ko to betara awa. Ils ont pas plaisir, tout la ka na yo et sunga yo. Soko sungiote et ko sunga de ko moko songolo et sika moko pakalate. C'est que bien. Merci à Michael Josh, sponsor de la Bisso. Merci à Maman Charlotte Caputo, sponsor de la Bisso. Tokutani prochainement pour la numéro sur Ardé le Collet Massou. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Tolo bela bakambouya Mike Josh, bon que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta penadoki et c'est que ba classe penadoki ba brand, hein? Ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa o boyende bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout quatre on a sachet oh azo ki ate ozo mona ozo quatre na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba ambiance sponsor po et ça dit non sponsoring mais et ça dit moi na mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. La sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver hein. Ce toi na été, bon na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo. Ça ebele ya kota na site wana, kota na site commander. Ce qui comprendre était benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ya ko benga été pona osenga musala et pesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur la possibilité de comprendre, sur le côté d'assist, au commande, surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Ya, n'a pas lunettes.
Eh, Mike Josh. Comment dire, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Linette, Mike Josh. Yaya, nyo surtout au salango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter. Yaya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa sala commande. Ah to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yembo ko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga kebele bande comme ça personne qui commande on a ça na besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros. Alors prix de gros on a pour na Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et c'est na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso en gros. So ki osala moyen ko so en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pour ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yo DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko besoin en Europe besoin en Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout batia Congo Brazzaville boteka kama puta mama ya Congo OK ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong auto en anglais ya fake originalité so mbateka ba super wax original na Mike Josh bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te o to lobaki te to lobby ils pour na Mike Josh moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.